Mbote na bana Congo, bana poto, bana monde entier. Voilà, Sinora Digital ici c'est Paris. Bon, le lot n'a été pour nous présenter l'émission juste que voilà pour nous annoncer bino nouvelles audio circuler sur la net. Pour na papa colonel Yalanda. Voilà, papa colonel Yalanda, papa Zalaki ancien colonel à l'époque à Mobutu. Lelo yo asalaka na lisusu te bino nyonso bana Congo boyebi pourquoi aosala te parce que ndenge Congo ezomemelama Congo modele ezomemelana na ndenge ya faux. Colonel Yalanda ba enleva qui est lobby précisément na commune ya Ngalema na Kinshasa na commune Ngalema na Soukamir régie des eaux na veni Kinsambi 12. Donc bana Ngalema bana mbinza ozone boyebi papa na bino place aza toyebi te lobby papa colonel avandaki na ndaku papa bato asalaka ne lisusu te parce que kaka ndenge bango bazomemela Congo yango le pauvre il était à la maison. Azaki fatigué, il a fait un petit tour chez son pote, chez son ami. Du coup, dès qu'il y a un camarade, il dit ah mais muninga nanga to so maman eloka malili to mela ok c'est bon. Batindi bake basomeli bango mo eloka malili. Eloka malili ye ba fongoli balinga ba mela pa portail efungwami ba embouteillage ba mbute koti 20 soldats bien armés, même pas un bonjour. Todo Luka Mese Yalanda. Camarade ya papa lobi, ngai Mese Yalanda. Ba soda wana balobi non, yo Mese Yalanda te. Lui il a demandé mais pourquoi vous voulez Mese Yalanda? Balobi non, to na posana ye. Alors, Monsieur Yalanda, c'est un soldat quoi. Ada soda. Abunda tellement d'époque à Mobutu. Babunda, papa o babunda pena pona Congo. Alors oui, nga Yalanda na sali nini likambu nini. Mbala moko bakangiye bakraka pa mukola koli déjà. Babuaki na mutuka babandi kokende na e. Place ake destination inconnue. Place à Keto yebite. Moi si bana bazolia famille zolela. Famille na ye eyebi ke papa Yalanda azamuta biomate. Papa Yalanda sala na lisusu te. Papa Yalanda vana rane na ndaku. Kaka bobo kangika mutu tozoe bate pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Suite exacte. Yango famille Yalanda ezo senga na peuple congolais bo soutenir bango bo sunga bango s'il vous plaît juste service bon moni bino tout comment ba photo circuler sur la net depuis ce matin. Merci à toi la bouche autorisée, merci à toi j'ai la bouche, merci à toi les news Star, merci à toi Congo France, merci à toi aussi Congo Dus, merci à toi Code Yamboka Code. Merci vraiment à ma page tout au ba partager ma vidéo, ma photo, il y a papa colonel Yalanda. Tout baza vraiment au cœur avec vous. Tozana lisengi. Peuple congolais to la muka. Pourquoi tovandi lelo ba enlever mutu? Tovandi le ba lever mutu. La dernière fois tu ko enlever moi na moko moi si nanjili kuna maman na botaka aye moko. Bakena ye destination inconnue babandi ko violer mwana ko tia mwana misapi na miso mama na ye problème ni na ba innocent na ba inconnu bazo kota na makambo o ezata na chemete. Franchement là to ko kalisusu te to lingi lisusu makambo oyo te to lembi. Merci à toi Francisco Bolingo derrière la caméra zalara toujours. Merci vraiment pour notre soutenir famille Yalanda. Tosengi na peuple congolais bola muka. Makambo ndenge zo kendele zo kenda mama be. Lelo ba enlever papa Yalanda.
pasi eza na famille ya landa, papa ya Pamela ya landa, papa ya Nana ya landa, papa ya Yves ya landa, papa ya Carlos ya landa. Voilà, famille surtout ya landa bango leo ba lever bango lobby ba lever papa na bango lobby pe papa na yo. Alors vraiment na oseni no service bola mukato telema tolembi ba enlèvement bale baka mutoza na mbongo mutoza na ba osa ba faire tout ça bokoza la gagnant boza gagnant te botika papa batu comme déjà mukolo botika la biso papa sa na eloko moko te tolembi Chantal Bola papa Yalanda bon elle va qui lobby na 16h to komi siko du 8h34 déjà dans son suite destination inconnue tozoye bate là où papa Zali Nzambe akufate Nzamba ba innocent Nzamba Congo Nzambe Amawa Nzambe wakati bana Israël mer rouge. Je sais que tu es là. Je sais que okufate okosa la justice na Congo. Le Dieu oh Nzamba bana Israël, le Dieu tout puissant. Bah téléspectateurs nanga ça fait longtemps bon moninga te je suis désolé. Bon, moi, problème, il y a vie privée, familiale, voilà. Pas si trop, pas si makasi. Donc, on a ingeta. Vraiment, batutu, oyo, baza, napona biso. Vraiment, Nzambe, Zanabino, nalingi bino trop. Mon père, je sais pas là où il est, je suis vraiment désolé. Nalingi bino surtout mingi, Kapsi vraiment, Kapsi, je vous adore tous. Nalingi bino mingi, bon soutenir biso. Tout balinga aura digital, bon soutenir biso. Vraiment, c'est mon papa, moi, vraiment, j'ai besoin vraiment, il y a soutien à bino. Bosunga ngai, bosunga biso, on a besoin de soutien à bino. Place à ça, toyebité, il a rien fait. Toyebi vraiment toyebité, Clarisse Bibinda, ma passi. Je peux pas quoi, je peux plus, je suis trop mal, ça fait mal. Pasi makasi, bosunga biso, bana kitambi partout bozali, bana ya Conchacho bo panzana partout bo na Paris bo na Canada bo na Montréal bo na États-Unis vraiment bo soutenir le lobakangi papa ya landa lobakanga nan to yebi na bisote to na besoin soutien na bino vraiment et d'une image pendant tango Congo bo soutenir vraiment famille ya landa. Merci à vous bo partager vidéo partout muto salinga partager bo fingate lelo ezweli baninga pasi ya ba voisin ko sekate vous bozo comme ba n'importe quoi bozo ko commenter ba n'importe quoi c'est pas bon moni papa boti baninga bana souci et vous bo sakana ba clavier non ça se fait pas bo soutenir baninga vraiment tolingi bino mingi bo sunga biso ezaka pona bino. Aussi parce que aujourd'hui c'est nous, demain c'est vous, après demain c'est Bamoussousou. Donc merci à vous, Nalingi Bino Mingi, Clarisse Lizarazu, Bo souteninga, y a pas parole, si bolobinini, la Mao Kitapo, il n'a kuna na 100% polémique, tozana besoin ya soutien. Bo soutenir biso soutien vraiment eza bien. Peuple congolais tolembi. Merci. Je suis Congo. Je demande ce mon sang qui coule, des millions de mots, et vous faites tout semblant comme si rien n'était. Même si j'écris, personne ne m'entend. Je peux juste comprendre que vous faites partie du jeu, mais c'est du non-assistance d'une personne en danger. Même quand je crie au secours et personne ne fait
motema na